Bande konanga na ebisaka bino ke masolo mususu ya ba président elekaka na ba chombo. Yo nanga mwa toyebaka ezate. Omona butu chombo eleli. Président tala boye na boye. Mais yo nanga na tongo tozotia ba tembe moko donc ya busalo. Alors ezalaki surprise moko Fachi Beton asalaki pa ba Congolais biso nyonso tondimaki te parce que misu na biso ezalaki na Luanda côté ba M23 na gouvernement na biso délégation ya Kinshasa o ekendaki na Luanda esengelaki bakende kokutana na ba M23 pour que basala dialogue. Misu na biso ezalaki na Luanda nzokande na cesse kuna pe chombo ezali kolela to sutuka boye na ba réseaux sociaux to komona wono Papa Félix azana Qatar baki kokutana na Paul Kagame batu ebele to banda kondima te ba misusu ka ya lokuta ya misusu ka biloko kala mais tangu to ko vérifier to komona ke eza ya solo. Alors to ye ko pesa bino vraie information nini oyo ba solo laki na kati ya Qatar parce que batu ebele bazali koloba ba n'importe quoi ba information oya mabe mais biso toye pona ko pesa bino information ya kitoko parce que Fachi Beton azali kolala te aye komona ke ba Congolais bazali ko kufa trop c'est trop parce que il faut koyeba ke place nyo se betaka lisasi population ekufaka parce que lisasi ezalaka na misu te population coûte que coûte il faut kaka ekufa. Alors et pas ya Fachi Beton biloko wana azali koboya yango azali koluka solution pour que kimia ekota na République démocratique du Congo ekota na République démocratique du Congo. Alors tokoyoka ensemble biso ngana bino makambo nini oyo basololi na Paul Kagame na Félix Antoine Tshisekedi na président ya Qatar. Nakochela bino mwa fi video bolanda bino moko audio boyoka makambo oyo basololi kuna. Ndeko yonanu osabonete, abonnez-vous à la chaîne YouTube La Voix du Congo Central Télé pour ozwaka ba vraie information parce que batu mususu bayaka pona ko pesa ba faux information pona ko diffuser ba information ezanga makolo. Tala neti boye batu bakomi ko loba o non bake ko solo la boye o bake ko sala ba contrat o bake ko signer boye o boye non boyo kabino moko et puis yonan o s'abonner te tala place bakomi abonné cliquez place wana tango cliquez place abonné ko mona place moko bakomaka toutes landela lisusu fina pour que obanda ko zwa ba notification chaque jour. Tangu tuzo sala live to tangu tuzo bwaka video bande koto yo kananu makambo nini oyo Paul Kagame na Fachi Beton oyo bayaki ko bakendaki ko solola na Qatar nyonso wana pona ko lukaka ka solution kimia ekota na République démocratique du Congo malgré ba Congolais mususu bazali ko sepela te. Mais ala kaka ndenge wana kumi di kuzola kumi di kubela. Ba Congolais mususu bazali ko sepela te mais ba Congolais mususu pe bazali ko sepela na ba démarche oyo Fachi Beton azali ko sala. Tolanda nanu toyoka makambo nini oyo bayoka na kikuna. Toyoka. Les trois chefs d'État ont salué les avancées des processus de Luanda et de Nairobi, ainsi que celles du sommet conjoint EAC-SADC tenu à Dar es Salaam en Tanzanie le 8 février 2025. Les chefs d'État ont réaffirmé l'engagement de toutes les parties pour un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel tel que décidé lors du dit sommet, précisent les communiqués finaux. Félix Antoine Tshisekedi et Paul Kagame se sont accordés sur la nécessité de poursuivre les discussions initiées à Doha pour établir les bases solides en faveur d'une paix durable dans l'est de la RDC. Les communiqués indiquent que ces efforts s'inscrivent dans une dynamique où les processus de Luanda et de Nairobi sont désormais fusionnés et ou alliés. Les présidents congolais et rwandais
ont également exprimé leur gratitude envers le Qatar et son émir pour son hospitalité et pour avoir organisé cette réunion fructueuse qui a contribué à renforcer la confiance dans un engagement commun en faveur d'un avenir sûr et stable pour la RDC et la région. La rencontre entre ces deux chefs d'État arrive alors que les dialogues directs prévus entre le gouvernement congolais et le M23 n'a pas abouti